Ma Mission TV, le miroir du monde. Moutounete Jean-Jacques Mambo, Azamuta MLC. Puisque tu as une coalition à MLC, jamais. Puisque tu as FCC, d'abord, quand tu peux perdre, FCC, Naza peut perdre. Osa peut perdre, tu peux mais. Bana bandali ba yebi. Mama Kamboana, et la guerre à Yakobombana. Et au salaire que l'eau, affaire n'est bimi na poissa. Pourquoi? Mukuna yé moko pasteur évêque. Yem to sala imabe. Il ne fallait pas les canaux émission no les kakiwana. Et la kana sokana. Viens abiso to yebi passer na yé. Aki muto ba train. Avant comme na Kinshasa, azali ko sala train ya Kambelembele, train ya Chambula, oya kala. Parmi ba Django, banini mukuna azalaki. Mais tokosenga y a un problème de gestion. Tous les ambassadeurs américains, il y a lobby, tout ça, mambongo, ils ont 12 millions, 6 millions. Bon, si on a des gens qui ont des Moutounio Sayebi, aventure, il y a vieux, na bureau, et fille, 20 ans, ça va bête la solo. Jean-Marc Abound n'a pas perdu ses baratés parce qu'il fallait boire qu'on la connaisse, pour rater qu'on la connaisse. Donc, Jean-Marc Kabound, Soka Lekaki, par la volonté, peut perdre par la volonté. Il y a FCC. Quand il y a l'homme dans la politique, sauf qu'il y a l'homme dans la vitesse politique au Nyataï. Bozo senga ke mutu nyoso a que s'impliquer même dans l'audition. Il y a magistrat. C'est comme ça l'état de droit. Là, tous ceux qui n'ont vers l'arbitraire. Tu perds 2 ans pour ne pas dire il y a pas de détournement. Donc, l'oyenge na l'oyenge. Vital, créateur à Baroua, non? C'est ça, non? Il y a un créateur à Baroua. Il y a un coaché. Mais l'épée coaché. Ma Mission TV, le miroir du monde. Actualité politique très abondante ces derniers temps en République démocratique du Congo. Yango etinda rabiso na émission Sembo tokotaka na mozindo pour tosololaka po na bino ba a téléspectateurs bolandaka bozalaka vraiment na au parfum ya ba événement bongo politique batata ba mama bandeko mbote pe merci nabino nandeke boza ebele à travers le monde ndeke bozo landa biso na 24 communes à Kinshasa bozo landa biso na 26 provinces à RDC bozo landa biso na mikili na mboka Afrika bozo landa biso à travers le monde merci nabino na fidélité pe confiance ndeke tolobaka yoko sembo émission ali solo sembo émission makanisi sembo émission pitokuta na rapport robeta politique pe masolo masusu matali kita colonel albagi na bandeli l'actualité politique étant abondante, l'élo, tokobeta politique. Mais pour permettre na remercier l'équipe technique pour na beta katangwa ernyoso, ce qui na remercier bango et salaka que grâce na bango nde bomona kanga na ba etando ikepo, ce qui bango ba salaki te, boninga ipe bomona ngate. Merci na Rodi Luadio, Koupar Bola, Guy Mputu, le grand maestro, Joël Pembele, Samson Ilunga, na sous la réalisation, MCMB Mavinga, et puis réalisation il y a Serge Makoso. Lelo politique tobe tango na nani tobe tango na elongio yope bosse bomona yango mwa kala to ebite to ba akima a signé grand retour mais asakaka na kati ya République démocratique du Congo lelo mikolo mutao bimaate biso tout aux ao ba frontière fermée biso no suite aux alias suite à Covid-19 bande ko batali na zana esengo yamba India Omari di India Force ingambote mbote ndeko Zulu okitama masque ouais. Indo kenda ape bunga boli comme nini ko Nazali oyebi loko ezaka moko il faut ezala bongo no monique no siko ba kinois ba koma na posalanga merci d'abord pour la confiance oyo tango obetimbela et oyo kipe ba kinois bana bandale salama place Boyali mwana na bino Zulu et India boyebi ka mabele na pesi bino salama ebele biso yote biso to yaka to yé ko développer ce qu'on va faire
Voilà, avec India, Omar India Force, Azabongo Nakati a PPRD, ce n'est pas un secret. Nous sommes au Malamu, P Nakati a plateforme ya FCC. Na India Omar, quelques points d'actualité, n'a retenir 3. Na India Omar, toko solo la récolte ya la signature na niveau Assemblée nationale et pas wapi bazoko luka bongo départ ya Jean-Marc Kabound na India Omar toko solo la bongo arrestation ya Vital Kamerhe Oyo le 25 eleki à Salaki bongo liboso ya bazuzi en direct na télévision nationale toko selesa na India Omar oui ningisaki poso arrestation ya évêque Mukuna mais ndeko India Omar avant tout kota vraiment na muzindo ya masona biso COVID-19. Yo moko za na confinement, ngana za na confinement mais biso tozo bima pour na urgence. Yo po bima ka pour na urgence. Pour balba ki soko za na place ko kendete ko bima te. Merci na mono na masque aux leader d'opinion, il faut l'accès exemple tamola na désinfectant na yo ko kosola toujours na coude. O baza ko tia tembe ke malade ezate boko tuna ka pesa. Ndenge bana wenge bazala ko yemba. Donc l'hypopoété éviter oyeka na musika et certain na musika opesika ka boé bino bana basi boniki ba bis botikana pour malade des années. India Omari COVID-19 mais il y a un problème. Condition y a ba malade. Condition y a ba infirmier. Baso benga biso ils sont pas payés. Baso so ba risque ba malade na banzo za leader d'opinion mon écran de chef de l'état kendaki dans cinquantenaire je crois. Mundele indien azolo ba ke baleka 3 fois avec chef de l'état o baleka 3 fois mais ba ngola likolo baza ko lelanzala baleka une fois mutuna India Omar comment expliquer bambongo ebimi tozoyoka bambongo ezobima nde molamataka azobimisa mais condition ba malade eza elongo banité et puis condition il y a ba infirmier pe eza malonga te bon nazomona problème ya liboso eza problème organisationnel oyebi koza ba chevauchement ezo salema wana voilà biso ba leader d'opinion tolobi tobeta mbela wana toza vraiment na problème ya gestion ya maladie oyo ezali différente ya gestion de ya ba pandémie mususu yo yebi toti koza na pandémie mususu oyo tozaka nango par exemple sida au monde qui gestion ou les cas sida ezalaki normal Ebola au sentir pendant que non biso tout au kanisa que non Ebola ko te la biso na kini mais ba konzina biso ba salaka tout que Ebola s'arrêter na est na ba coin pas est mobimba coin moko boye en fait pas territoire mobimba mais coin. En tout cas, l'ongonya na ba konzio ba salaka musala wana na ndenge lokubani. Au moni elo mususu un problème na utu koloba awa problème de gestion. Tozo mona utu koloba awa mokonzi mboka kendaki cinquantenaire bon malgré que non ezalaki bango bala likolo ya na se bazoloba mais to constate ki après bon ndenge discussion wana ya kolia ya ki malamu te. Tozo mona et puis deuxièmement, mokonzi akei 30 malades babimi bakena ba valise na bango. Monaki na bitando. To comprendre que non ba oleke ba malade bazala na aspirateur na respirateur, ba malade wana bazakolo ba pena que non sentir pena que non mutaza na étage kuna, azolo ba na ye normal. Na ye na ndenge kusukusu ezate bon température ezate mais lere kaka mokonzi mboka eloko epesa biso tozokamwa ti lelo mokonzi mboka kei bayaya wana bakei bon bakendaki ndenge nini bon kolbima na bango est-ce que bako bazongi na bafamille na bango est-ce que bango bakozala objet ya bamakambo mususu bacontamination mususu be tozo comprendre yango te lelo bon tata faut loba toza quand même banakini Zwaka nzela oyo ozwi bokasa tizando na ebite ce que état d'urgence ezali effectivement parce que à Kinshasa c'est comme si tosaka kandenge Kinshasa salaki kalapa kaka babara mutezo la kisake Kinshasa so ningana te mais les gens sont tranquilles musique kaka les gens sont babara pe
Et comme la carte non, mais pas si balupango. Hein? Ça va que na couloir. Couloir Kimbuta. Comment on a kaka? Ça va que kara barumbo ou banini tout ça. On peut sentir que non. Banamai, car nengo lobi na simandaku. Donc calme. Calme. Ma solo ils ont bête ma paix qui toko. Le baga ane, hein, te sentir, mais te se pelipé musique. Vous comprenez? N'a qu'à dire que non gouverneur Gentini, on ça déjà le mango po, bah ça là dit moro boye que non bah musique on a bête à sous na moïté. Na bibembe. Ah bah bibembe. Surtout wana que kaka nele na poto na ou a pembe na biso ezalaka. Au moins na mikolo même ba cortège oyo ba bibembe za sous mingi. Et moi na zo comprendre te. Bibembe eza sous mingi te. Nenge zalaki kala. Nazo mituna eza nini. Donc il y a changement mususu mais tokosenga il y a un problème de gestion. Tous les ambassadeurs américains zo loba oya lobby tout ça mambongo ezo kota ba 12 millions ba 6 millions bon siko bambongo on ezo kende wapi. Nous à l'époque on avait proposé au moni na clinique danoise. Ah bon, clinique quinoise ex-danoise. Vraiment ce que hôpital les cas clinique wana ezate na kisasa. Ouais. Ba chambre wana ezali ya kosakana te. To senga ki non mbongo wana 1 million ba pesi na muyembe. Est-ce que bako bongisa clinique wana te ba kendaka kotia ka batu ya maladi wana. Ozomona ba pavillon wana par exemple. Eza clinique moko boye et puis morgue nango il n'y a pas véritable morgue na kisasa ko le clinique danoise. Et comme la bampuku moko wana. Te morgue kitoko. Te na bi bampuku sikoza na clinique. Na eza te. Kuna likolo. Mais na morgue kitoko impeccable. Pour réhabiliter clinique danoise et comment ça biso combien? Mais ça eza le 4 millions. Mais vous savez que 18 ans à pouvoir. Il fallait commencer par là. Il dit qu'elles sont pièges. Non, il faut me 18 ans au pouvoir. Il fallait commencer par réhabiliter. Les hôpitaux. Vous comprenez? Biloko nyoso. Et sengeli na kokende. Tobengango clinique quinoise. Clinique danoise. Ozomona. Et la coopération te. Oko yaka ngulu te. Obandi ko. Il faut moi mikana na coopération wana pour te remettre. On récupère cette affaire. Et comment y a biso? Tozaki na procédure wana pour affaire wana comment? Ozomona. Et là on se comprend les soute. Biso lelo ndeko zulu to sali musala pendant 18 ans. Oyo mutakoko lelo aye alobi ke no bino bosala ki lobi. Mais ozana nous na trou. Matate pour ya to se to koma au moni lelo tozolo baka makamba malamu ezali kaka tribalisme makamba malamu ezali koma kaka détournement yama tozo vivre kaka rétrocommission non mais nalobi kaka yango tozo vivre India Omari tozo vivre état de droit tozo la likambo ya Covid India Omari plus de 1000 cas peut-on craindre le pire na Kinshasa? Bon d'après COP, ezali mafia moko sur le plan international. Nauti ko komakutu. Mafia moko ezali likolo makasi. Soke olingi otala yango makambo ndenge ezokende. Ya biloko yo tozo bengango COVID-19. Donc ezali COVID-19. Les logos de français Académie française et comment benga la Covid. C'est-à-dire que non, et là on a 2020, ils ont 2020. Mouto et batouana. Bamsous walobi eza maladie imaginaire, mais eza malade ezali. Mais na ba recherche sur salema, c'est comme si maladie yango eza maladie une invention humaine. Vous comprenez? Yango bazo kenega ba enquête zo salema. Bon, mais boyeba que maladie yango esombami déjà na société moko écran ya OMS babengango pandémie bronze esombami ndegeni basomba maladie te mais basomba maladie te ba pandémie nyonso esombama
nyonso même oyo ya sida ezali esomba maka, c'est-à-dire que non l'air ba inventer ça ba biloko moko ba guerre pharmaceutique basomba kango na kokende parce que mission ezali pona eloko wana te mais na loba ke non pona biso na mboka na biso gestion, il faut pas revoir gestion. D'abord secrétariat technique wana il faut pas mamona ndenge ba ko incorporer. Pourquoi on n'associe pas les docteurs que je salue, le docteur Mouyembe, n'associe pas les professeurs d'université na faculté de médecine. Oyo ya Awa, ya Inikin, bako oyo ya IPC, bako oyo ya Inilu, oyo ya Kisangani, tout ça, ba sangani mayele wana, ba chercher wana, ba produire. Biso Awa, tout ça n'a plus de beaucoup d'espèces botaniques. Na kati ya mboka oyo. Ozomona, oyo koko ba plante wana médicinale, toko créer loko moko boye. Ozomona, pourquoi ba azo soucier ba professeur wana te? Parce que dans la France n'est pas ça. Malgré que non, ozo sentir que non, moins divergence wana ya babilo qu'on a bango, mais toutes les sociétés du monde s'organisent autour des scientifiques pour les scientifiques wana ba pesa ka mayele ba orienter ka mokonzamboka de manière à ce que mokonzamboka prendre ka décision. Alors mais tozo comprendre lelo bon, secrétariat technique et comme net ministère. Vous avez au moment que nous vient à Bisso Mouyembe, a comme pratiquement ministre de la santé. Vous comprenez? Ministre de la santé, c'est quoi? Vous comprendre que non, Mkonzamboka a un cinquantenaire, ministre de la santé à Zate. Au moment que bon, est-ce que Mundele Wana a une place dans il y a une place à ministre de la santé, une place à Mouyembe. Mais bango ba mona na kitende na cinquantenaire. Bango il fallait ba expliquer. Mokonzamboka ndenge nini bazo gérer batu wana ba malade wana. Vous comprenez? Au moins to ba moi kokoso wana ndenge ezo ko sele. En principe acte wana salema ki wana acte moko mabe. Eko encourir même sanction. Vous comprenez? Comment ba konzi secrétariat technique na ministère base à l'absent na makambo ya bongo et puis mokonzamboka accueilli 30 malades nenge toyoki bazui ba valise biso to mona ya bino ba journaliste bo lakisi biso ba image wana ba photo bato bazokumba ba valise na bango bato et puis bon toyoko tala ba yoloba après que non bato ba yoloba bazé sous tozo kango pe poto si sa dossier à Covid-19 tozo kango pe ba kino ebele bazolo ba ke Covid-19 e comme cop et belé pe ba komi kobanga soki mutu ebembe soki mutu akufi ba ke na ngona hôpital musu ba komo sala ba automédication yemoko so aza malade yemoko abengi masana yemoko ba docteur dinazo bela boy akomelie azo dicter ka ba kisi a dicter ba kisi ayemo ke na pharmacie sombi ba dum ba benga nga ba bise na binde ko Jules ndeko na bisa kufa ki na accident mais to moni ba to ba bazolo ba 5000 balles poto lo baké pour le bac à Koufi na Covid-19. On se montre quelque part, n'est-ce pas qui nous a dit comme et qui peut causer la solo India. Bon, nayoki selon n'enge affaire en Ouezali, 1000, sauf pour atteindre 1000 personnes, un pays qui atteint 1000 personnes dans 47 millions de dollars. Oh, ouais. Vous comprenez? Sauf pour atteindre 1000, vous avez déjà na. Vous comprenez? Au moins il y a marque, il y a bouillie. Il y a un contrôle minité, il y a une gestion il y a bien. Est-ce que les gens ne profitent pas de la gestion de la pour que non pour n'être pas ben moi et l'autre que la justification est. Vous comprenez? Tala soki mutune ambassadeur à lobby. Biso to yebika 1,800,000 et outaki na ministère de la finance. Mais soki ambassadeur américain bimi à lobby que non déjà moi 6 millions, déjà moi tel, moi 12. Tant que bazon loba loba wana, siko ezo koma mbongo wana ezo koma na maboko ya nani. Vous comprenez? Il faut pas ça le système n'enga ba ça en France. France c'est ali transparence. Mais mbongo ezali adini bazon loba. Au moment la chef d'État tout signé ordonnance à fond, je crois fonds humanitaire pour la Covid-19. Il y a des gens qui sont là. Mais le temps que va avoir un bureau, bon, tout ça va ça affaire en paix aussi la paix.
Mais ndenge tokomi déjà na déconfinement. Au moins makambo ndenge zali. Il faut ça la moi tour comprendre ba militaire ndenge bazali ba policier. Policier azo telema azo ya, azo telema, il faut adamé. Il faut adamé pendant kitoko. Il faut la masque. Il faut aller à la place moko pour que non sentir pendant que non écho aux hommes. Mais kaka ande au sala moi que naka na ba barrière wana vers 1h 2h du matin. Ah et comme nango mbota na badge na carte de service les occupés les shooter eh wana mbota likasu mais comment mbota likasu mais c'est pas petit oyo ba petit bayaya ba petit na biso bana kini bazokota banzenani bino moko talaka biso bato to kumba mituka mais ba petit na biso komona petit oh petit yo komia uti bandal oh komina gare centrale ndengeni alors so confirmer à Gombe il a marre et memeli biso nini eloko ne ali tomba et memeli biso bon na kolobate parce que nazana statistique te na yebite makambo wango ndenge ezali batango pe bazopesa biso compte rendu malamu te yango biso to senga to yebi au fait est-ce que baoyo batikalaki na Gombe parce que oyebi que non avant les gars basali bato babimaki déjà tout la musique déjà avant les liwana bato bansele bon tout ça ba bandal tout ça parce que baoyo ba mesana ba kopo toyebi que non même na ville soko koti okoko me la paix moi quand ndenge baoyo babimaki est-ce que toyebite test exact tu makambo tozoyoka tango baoyo komeka température bon yo legi na yo mais oyoka mutu akufaki na accident covid soko keka malade koza ba hôpital moko na boye kotanga même ngai ezobangisa ngai so na malade na boke kuna te bon mieux comment ka kebati pourquoi parce que okokende na malade mususu okuti kuna mususu na boye kotangela yo hôpital moko na comprendre que tout ça tout ma discussion à un certain moment bon on comprend que non ba bandit déjà oh non avant d'abord résultat que na INRB so au moins à l'hôpital on peut la diabète au daye il faut ba benga INRB ba ko ça test au peut la crise il faut ba ko ça test oh l'air va d'abord soigner yo batikala jamais boye biso que non ozana mais l'air au koufi ne résultat est oh résultat tant mutu aza malade ne résultat yaka il fallait batala parmi ba maladie oyo mutu aza nango est-ce que maladie wana c'est ça oyo il fallait rigueur il fallait za la bongo tant batu ba ye bakamati l'air bazoko oh non kende na laboratoire na ba examen nyonso na yango esalema mbala moko comme ça batindi jour okokufa bayebi que no telle date okenda kosala nini maladie ezalaki boye tam susu mais aussi okufi c'est-à-dire on n'a pas pris en amont soin na yo convenablement yango au moins na mboka mususu et cause même condamnable ba médecin mususu bakokanga mapona iloko wana merci India Oumari na cadre à négligence merci mais biso ngane na hôtel na France 24 Moutazana Corono sentir à son paiement. Mais on a besoin de 51 présente au lieu une fois. Non, quoi donc, jusqu'à un mois comme à moi, hein, bande de batali, et comme la pour la France 24, Moutazobe la. Au senti penaka, azulenga. Mais biso on a 51. Mais kusuko soupe, azulenga pena paiement. Au senti penaka mutu paiement ya makasi, mais biso awa présente au lieu une fois. Mususu munde ndi wana te. Baléga 3 fois. Présente à la beauté. Présente au lieu une fois. Donc, comme moi, mystique, Moukeba de Batali, tu as mis bon de India. Et puis, nous avons fait un point. C'est ça. Voilà. Tu as mis bon de India, India Force Communicateur. Il y a un peu perdu la FCC. Alors, attaquons la politique. India Omari. Babi, FCC, vous avez Simaya. Jean-Jacques Mamba, n'a récolté la signature pour Alongola. Jean-Marc Abounde na bureau ya Assemblée nationale. Sikoyo wana na mkesa ya nani ya liboso. Na kitsa soso ba makeno FCC ça c'est Jean-Jacques Mamba.
Mais comment ça? Tokoza Simanaye, Azali député, il a été élu, il est na Simanaye, c'est le FCC qui est majoritaire dans l'Assemblée nationale. Simanaye député, Ezali parti politique naye. D'abord, Ezali électeur naye, c'est-à-dire population naye, Azali député national, c'est-à-dire au pouvoir naye ezana sur toute l'étendue de la République. À quoi développer paix amitié naye na kati ya salle ou na kati au fait il y a parlement. Mais azana mandat impératif. Biso tokozala na sima mutunete Jean-Jacques Mambo. Azana mutu ya MLC. Biso to na coalition na MLC jamais. Biso to FCC naza d'abord kutu FCC naza PPRD. Oza PPRD to boite mais entre Jean-Marc Abound na PPRD Simbarate parce qu'il fallait boye ko la konanger, ko raté ko la konanger. Donc nani ayebisaki yo. Oh, abe boye ko la konanger. Mais Jean-Marc Abound soka lekaki par la volonté, PPRD, par la volonté, il y a FCC. Ce qui est FCC a appuyé à Gaïti. Il n'y a jamais, il n'y a jamais, jamais, il n'y a jamais vice-président. C'est-à-dire, PPRD, et ça, les volontés, FCC, et ça, les volontés, bah, poni, Jean-Marc Abound. Mais le courant ne passe pas entre Jean-Marc Abound et PPRD. Mais il y a un courant entre Jean-Marc Abound et PPRD ou FCC. Azamutu, à cause de la faute, en fait, dans au monde que nous avons l'administration, bon, de cause à la paix, mais ce n'est pas à nous. C'est à l'Assemblée, c'est à la plénière. Les collègues Nayende Moutobako, est-ce qu'il a mérité ou a mérité? Et tant que au niveau de l'organisation, il y a coalition, nous avons jeté notre dévolu sur Nekonabiso Jean-Marc Abound, 500 gigas, 520 gigas. Nous avons la place aux alliés, na pression botte. Yokali Choli. Oh. Mais 520 gigas, non? Nazongeli makambo de negeni nasa au fait eza ki sasa ya ngwana te elengi tango omoni tango tozongeli émission oyo to ba mission mikimiki wana ikokufa te tozongi eloko ya libo bana kini ba yebi émission parce que émission oyo ezali na parti pris te ezali te non parce que ngai naza mungala il faut kaka na avantager bangala na kata émission na ngai ya Zulu ezala bongo te. Ozomona ezali journaliste moko oyaka tango ozo poser question et puis bato omoni bato ba mission mike ekokufa nango kala mingi te. Voilà, alors revenons omona biso lisusu tolobi lelo. D'ailleurs, nous allons arriver à dire aux gens surtout bato na bio cadre na biso ba légation na to émission mike wana sauter. Merci India Omar. Ezali na respecter déontologie exacte. Bon, et comment va Boulouyeke. Merci India Omar. Alors, théâtre au Sénat, ça c'est le comportement propre. Il y a FCC entre Alexis Tamomamana Bijougoya. Bon, théâtre salemine. Na yoke na yebanano théâtre salemine. Wa lobby, za immoral. Après, on va porter plainte. Après, comité peut ça la fleur. Non, c'est le comportement propre au FCC. Le chef a toujours eu raison. Chef, et puis, on n'a jamais l'administration, on n'a jamais la raison si vous voulez au même moment répondre au chef. Madame sénatrice Bijou Ngoya Salaki Bayer na a violé le règlement d'intérieur. Il fallait à Zela, président du Sénat Silissa, et puis à Senguier parole ou motion. C'est ça la procédure. Et puis à Keroloba. À Kati Mokundi. Ezaneti ngai na keko kata Mokundi amboka zoloba nga na keko kata ye. Ozomona oyebi ke non Tamboy Alexis Azali troisième personnalité en Mboko. C'est-à-dire après Mabunda. Tango Azolo Baboye, il faut qu'on tika. Madame a manqué qui subtilité et lucidité. Il fallait Azala sage, Azela. Et puis au Loba,
par contre tant on lobby mon konzinayo osa pervers, mais ça c'est une injure. Tandis que ce que tali tambo okoyi na ye azana alobaki na ye asali traçabilité ya rencontre au bazako sala madame après qu'on peut sa justification sur procédure aye ko soukana rencontre pour s'interroger si wana eza pas madame ezali pona eloko wana oyo madame wana rataki. Et c'était ça. Asilisi accueilli. Après qu'on finisse en plénière, d'abord à bloquer une plénière, à couper plénière, et c'est une sanction. Dans le règlement intérieur, accueilli les sous étant que pour qu'on finisse mon konzi. Et ce n'était pas digne du Sénat. Je crois que non, bon, sagesse, non, organisation, c'est la comité des sages. Baye, madame a accepté, a senga pardon, et puis a limisapé, au fait, mon konzinaye. Nandenge, makambo izalaki. Bon, ce n'est pas mauvais. Tout le monde a dit honnête, la politique, c'est la bonne foi. Science, la politologie, n'importe non, c'est de la bonne foi. Elle a fait un geste, il y a haut niveau. C'est un geste en politique de haut niveau. Vous avez politique est sungaka. Comme qui tisaka. La politique, nous on nous apprend en politique, il faut savoir recevoir aussi des coups. Même des coups durs en politique. Il ne faut pas que non. Koyate net ba ONG oyo bakage na oyo msusu azado bango baganya kaka. Wango banonga kaka. Non, c'est-à-dire que non. Quand il y a la politique, ce qu'il y a la vitesse politique, il faut qu'il y ait malembe. Et là, elle s'est rendue compte, elle s'est avisée, climat est zongi. Bon, procédure au moussous. Mais tous en état de droit. Ce qui est madame Alobi, bon, et Silina Noupe. On vient à Bisso, Kinke Moulumbalobaka, Nanou, Totondi, Nainute. Vous comprenez? Mais, non, ce que l'ingé kokende na procédure mais ça peut malade, mais ça justice, c'est ça, India Omari. Alors, troisième sujet, India Omari, Vital Kamerhe, na prison centrale à Makala, cela fait 1 mois et quelques jours. Vital Kamerhe, suite empêchement naïe, remplacé par son adjoint Eberand de Kolengele qui assume l'intérim. Il y a directeur de cabinet, il y a chef de l'État. Vital Kamerhe en audience, c'est le 11 mai, en direct sur la RTNC sur demande. Il y a un avocat Vital Kamerhe. India s'est avec l'arrestation de Kamerhe, l'état des droits en République démocratique du Congo et enfin en marche. Bon, état de droit, ils ont arrêté tout. D'ailleurs, un bon avocat, ils ont un conseiller ou un bon, en fait, au moins justice, ils ont pas seulement contrainte, pas tellement kanga. Justice peut, ils ont régler, en fait, situation en boka, batwa zonga na mulongo balonga na ordre. Justice est cause à la paix. Une phase éducative. Ça doit être d'abord, avant tout, l'éducation. Vous voyez, ce qui est na nenge oyo tozo komona tokomo kolelo justice ko belela. Bozo senga ke mutu nyonso akene ko s'impliquer même na audition ya magistrat. Na éviter c'est comme ça l'état de droit. Là tozo kene na vers l'arbitraire. Oh, il y a sous état de droit. Tika justice, bisoto longwa. Tolongwa na makambo etali justice. Tokotaka mingite. Justice so que zobeta malembe na malembe. Ozomona. Batu bakomona ga ba action. Batu tika justice la biso ba action. Que bisoto landela ka nenge tozo landela lelo et comment wana ya sous justice. Otozo vivre ngo yayi malamu te. Otokoloba awa sikoyo ndeko
Vital, créateur à Baroua, non? C'est ça, non? Il y a créé à Baroua. Il bengue coaché. Coaché, mais bas l'épée coaché. Il bengue. Ah, non, non, comme pas là. Hein? Match Kwata. Vous êtes très content. Hein? Non, match Kwata. Mwasi mwa. Non. Ndeko Zulu. Teresa Milangi. Hein? Juge de touche aveugle. Azala qui tambala na mais aveugle. Zulu. Qui ça c'est un mot elengite. Arbitre aza baba. Mais na sifflé. Aza baba. Mais ba les a libende na terrain à Milangi. Mais sikoyo tout puissant Mazembe Azu penalty. Tala ba téléspectateur India. Azu penalty. Sikoyo ba. Est-ce que c'est pénisayo? Na lobi bale comment au coaché. Tikela biso ba cesser. Répondre yango na lobi boye. Coach c'est coach. Tala to perdre la deuxième année à Wakaka Magamboyo. To perdre la deuxième année à Magamboyo. Troisième année, to bandi politique. Troisième année, na mandat ils politique. Quatrième, tozo kende faire les sommes. To perdre 2 ans pour na biloko oyo kaka. Il y a pas détournement. Donc loyenge na loyenge. To luka boussole na sengi. Tous les politiques, tout le cas boussole en boka. Boussole. Boussole les a. Tozo luka boussole, tout le cas boussole. Batu nyonso toya, to sangana mayele, tout le cas boussole. Tozo tunangai, na tunai. Tozo kende wapi. Espoir eza nini de Kozulu. Kenda na masina, kenda na fumunketo. Espoir pour na population, o pesinga espoir ni. Ndeko Zulu to me posa toke na banal ndeko Zulu toke na maya makelele toke na Kosbaki ndeko tokoti yo Zulu oza leader tango kota kana Kosbaki bayaya wana o bamelaka biloko wana batuna vieux lobi na olia nini avenir na ngaiza nini avenir ya mboka eza nini boussole pesa biso ligne eloko ni toko sala lelo est-ce que toko freiner et là ya mboka pour makambo kaka ya ba détournement parce que bakangaki tel non to pesa espoir to sangana mayele c'est là où ba politique c'est là où une nouvelle impulsion devait ébima mais il faut ce qui boye na makambo ce ko yena kama oyebi moka neti boye il y a un règlement des comptes. Non, il n'y a pas de règlement des comptes. Il y a un état de droit. Il y a eu trop de détournements en République démocratique du Congo. Félix a ordre. Alors, le peuple d'abord, il faut instaurer l'état de droit. Et il a commencé quelque part. Mais il y a une interférence. Comment qu'il y a une dérive dictatoriale. Tout ce qu'on viole dans le Mboka. L'état de droit signifie pour respecter le Mboka. Vous comprenez? Oh, tout ce qui est arbitraire. Tozo violé, malem, mais tozo violé. Tozo violé. Ozo mon angote, tozo violé. Ndeko zo lutala yango. Wana bozo côté. Non, tala yango. Bozo côté là. Albert Yuma. Parce que yepe no mama fala kende main. Chadar aloba ki soko bomero tient maboko. FCC ego paralysé République démocratique du Congo. DG à Ogefrem. Bino bata PPRD bozo boya akene ko samba. Et ça bino de bozo mettre bateau dans les roues pour l'instauration il y a état de droit India Omari. Bon, na kokota mingi te na makambo etali PCA Yuma parce que dossier ezate. Dossier ezate. Muto bandaki dossier comme on ezali Kapiamba George. Oko benga na émission na yo. Yé moko alobaki que non, après aye kolobaki non bon olandaki ngote. Est-ce que na kosi ndeko Zulu? Zulu ba malo besa mboka. Mais yango wana na ngai na yaka awa kokosela mutu makambo te. Aucun n'a parquet dossier ezali constitué te soko dans un dossier oyo ayebi que non dans un dossier a kende na ndenga ko dénoncer te kende ko porter plainte parce que mikolo ko bozo yebate na ba avocat na banini ba yebi dénonciation ezanini plainte ezanini en droit c'est-à-dire que non tout ça comprendre te dénonciation ezali signification extrajudiciaire mais
masolo tokokota na muzindo tokei parce que tokende mais yeba que non tozo comprendre te ndeko kamere place azali ami batela aza vie na biso vie pena vous comprenez place azali salam vie courage loka ba avocat mo kitoko hein tika colère na les 25 awa samba nenge elongobani na ba avocat ba coacher yo ba orienter yo ndenga ko samba osambi et c'est ça tolingi procédure na tina ndenge comme ba pesi ba ko signifier juge naturel na ye asamba et tokotala et toboyi interférence na ba dossier nyonso etali justice olobi makambo ya déjà au Geoffrey mais na ngai na bien soutenu par le PPRD. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Mon conzi a PPRD. Comme on a président Joseph Kabila Kabange, c'est le président national de la PPRD. Ako ndenge na yebelié tatawana. Ako favoriser jamais, encourager jamais Kimoyibi. D'ailleurs, déjà Geoffrey Mazana nous a la présomption d'innocence. C'est-à-dire que non, condamné était. Il joue encore de la présomption d'innocence. Ngana Lobaka, à son époque, a Kende, qu'on s'est présenté par ma magistrat. Nakani Solanda Yengai. Pourquoi Ngana soutenir qui était? Ngana pas soutenir jamais, et l'eau comme Adana na soupçon. Biso PPRD na FCC Tokoboya Ponani. Tokoboya Ponani. So te ko mona réquisition mususu to ko tambola mikolo ya ko interdire aleka mais azo ko vivre jusque là entre parenthèses en cavale ozomona et ça est ali parti politique ko tinda yo o ke no yibate et ko tinda ko ko bomate o ke no landa mwasi o violer mwasi abatute ce n'est pas ça d'ailleurs parti politique ça a deux missions mission à liboso ezali conquérir, exercer aux hommes et pouvoir le plus longtemps possible. Aux hommes conquérir la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. C'est ça la première mission. Deuxième mission, c'est éduquer masse. Éducation de masse. Moutou il faut aller civisme. Biso n'a pas perdu jamais au commun à moutou atinda yo que nous yiba. Et puis tant qu'on yiba, on y a un bon roi. Et pas Shaddad. Shaddad pendant que non, même nous voyons pas moutou on a bien terre. Au Royaume on a jamais. Si tu avais vu, si tu pensais que nous y avait un soutien, il fallait au moins communiquer. On n'a jamais communiqué à PPRD ni à FCC. C'est-à-dire biso makamwana etali justice etali. Même là il est on a un problème. Si il s'avère que non, dossier on a ma casse. Mais on n'a pas de problème. On n'a pas de problème dans on GFM. Nam to nazaku ke ndokufunda bato. Vous comprenez? Est-ce que au tika tozaki ko to biso mi balé bato ya PPRD. Au mona ki PPRD et pekisi biso na token de justice. Batika ki biso parce que procès c'est ça le PPRD. Batika ki biso. Mais le long boko koloba o FCC o tout ça boko mo tanga na batu. Non, mutu tanga il est moko responsable na ba makamna ya rosala. Mais il y a PCA yuma dossier bana mboka bana kisasa wana ezaka N dossier zate aucun endroit où on peut trouver un dossier à yuma. Merci. Et ça dit d'abord que non, c'est la Jekamine qui a une dette na firme wana. Jekamine il fallait rembourser nyongo o ezalaki nango qui n'a rien à voir avec nyoso toyoki. India Omaridi, India Force communicateur et à PPRD FCC. Attaquons le dernier point. India Omari, arrestation à évêque Mukuna qui continue à défrayer la chronique. Question moko d'emblée, India Omari, PPRD Mukuna, la laissez nous pongite. Ti bomemie na parquet, ti bomemie na makala, beaucoup teli par Mami Chochibola, India Omari. Mutu ya PPRD. Tu es bien les kakana Kinshasa. Te na lobby mutu ya PPRD Mami Chochibola. Mutu ya PPRD quoi? Militante. Hein? Oyebi non? Zulu. Ndeko Zulu. Ngai nazo souffrir.
ngai na mobali na mitie na place ya leki na biso ya na biso ya mwana mwasi wana. Viol ezaka réprimé na monde entier. Viol. Otraki ba image. Est-ce que on est viol? Nazo kende. Na kokende na yo malembe lelo pour dossier wana. Un bon matin, premier point na kokende na information, quels sont les moyens au fait utilisés par les pasteurs, et troisième point, ba infraction nini ba reprocher pasteur na makambo wana. Biso to la muki ngana yo Zulu. Ba na ba sextep. Ba lakisi. Ngana yo to sali discussion, montage, tout ça. Bon. Deuxième et comment on pense ça? Oh ba tiaki ne mutu, to tali sous et comment makamba soyi. Tout ça. To eko scandaliser bana bandal et scandaliser pratiquement bana monde entier d'ailleurs. Monde entier. Oh, tozaki ka réseaux sociaux kakati biso toyebaki te toye komona tango parquet ngana ye kondima makambo oyo tango parquet eyeko ko placer pasteur Mukuna sous un mandat d'arrêt provisoire. Ah, nalobi en tout cas réseaux sociaux babiloko mususu alobaka ezali eko corroborer eko zala vraisemblable place oyo na moni que non. Quand on te mappe, bah c'est-à-dire qu'aux alliés, bah indice sérieux de culpabilité à ta charge. C'est la blague était. Donc bah trouver que non vraiment cause ma oh l'élo violence faite à la femme. Ezali infraction même aux États-Unis bah ezali impardonnable. Miti na place mami wana parce que mikolo tozanga na système ba mami mimi ça on dit là ba kombo wana ba mami mimi tout ça c'est pour vous dire ceci que non des bons hein mutunyo so makamnyo so salemaka et la na suka nango vient na biso toyebi passer na ye aki muto ba train avant comme na Kinshasa azali ko sala train ya Kambelembele train ya Chambula oya kala parmi ba Django banini Mukuna azalaki kobimaka kamina mwene ditu kamina moditu ba gangster un boxeur mais gangster avec bakater na ye via yeko paf basalina pasta oyebi makambo nako kende makambo aseka mingi te parce que bana bandale ba yebi nani azaki mukolo église wana toyebi mais via wana azawapi toyebi vieux paix à son âme. Ti aye kozwa papa Kancha. Papa Kancha, vous voyez bien, dans le mobile eyebi. Bango bayaki première vague, deuxième vague nde ba Onésime. Na pesi leki na ngai prophète salama place aux alliés. Yo yebi. Mukuna zako ya soka bimi ngana yinga wana pemeni na ye na église soka bimi aye kufana pa na ngai. Tofbeti masolo. Mukuna yo yebi aza vie nanga ya kati bana bandali ba yebi mamakambo wana eyaki kaka ya kobombana eye kosala kelo lelo affaire nenge bimi na poisa. Pourquoi Mukuna ye moko pasteur évêque ye mto asala mabe il ne fallait pas les kana émission no le kaki wana tango ba poser question oyebi na criminologie oyebi papa Kancha oyebi via Amélie Pema au sentir de nanga mutu via Toki na kati mission ti ya go babloti oui na yebi oyebi le pango na ya météo vous comprenez via lo abandi na non et comme makambo FCC et tout ça FCC mutu akotinda on a désir sexuel pour que ne kosala mabe ozomona il a fait une contrainte à cette dame, contrainte physique, contrainte morale et ruse. Est-ce que Oeli Mukuna, Inde Omari, et ça pour la éveil patriotique, au pays, ça les succès, nous continuons à la succès. Mais nayebi te succès o zoloba nayebi place ngo mais nango yebi so lelo yeba yango makambo e bandi lelo te makambo ya mamiti bola e bandi na éveil patriotique te
ezalaki selon ndenge tozoyoka ezalaki na bavie olenga mwana mwasi aza Voltaire, même ceux qui aza na niveau d'instruction très bas, mais aza cohérente. Ce que tali biloko azoloba okosentir que non biso tout toyebi na bandale que no via azaka na parler na météo. Vous comprenez? Biso toyebaki papa kanshi. Vous comprenez? Toyebi yo kutu koloba kutu te. Ozomona mutu nyonso ayebi ba aventure ya vie na bureau et ba fio ba 20 ans ba ça ba beta la biso ba solo. Vous comprenez? Biso moko to mona ka vie soka zana moi large bord wana ala moi Borsalino. Vous comprenez que non mona moko aza pembeni wana bazokende. Toyeba la place ya kendaka te to solo la vie. Vous comprenez? D'ailleurs, il faut bana ça. Mais tout le monde a rappelé que dans Skype, via Zosi Lissango. Vous comprenez? Nani a évité que non vieux à Bayaka, na Bandal. Vous comprenez? Et ça dit Babilo comment Mike Oyo, Talaga vieux na biso, to créer un fibo, malgré que tu as commis bimisate, mais moi financement, bateau va ça la interface. Et ça dit Babiso, to ko globate via yebi ko. Il petit na yo yebi. Vous comprenez? Petit na yo yeyo. Vous comprenez? Mais talaga oza via mabele. Kwa ba bilo mususu za osala. Ozoko sala na makamboyo. Makambo ya Nzambe basaka na ngoti. India umbaye force. Dieu émission sika ozali. Et loko a olokto. Autre sala wana. Ezali kaka infraction te vis-à-vis à l'État, mais ezali peut péché vis-à-vis à Nzambe. Parce que musala Nzambe ko sala biloko bongo te. Ozomona vieux lelo na petit na yo. Bato ba komo loba vieux bimisa mabolo au fait bimisa mabolongo. On comprend de matcha kilote. Total la soki ezayo. On comprend vieux na komo yoka soni makasi. Oh yango na sengi. Bandeko ya organisation Malobana na suka yango na po misesili. Bandeko na biso ndeko katende. Outi quand même quelque part. Ndeko kampia leki nanga kapiamba ozana cage. Monotringa zate. Musala na bino yango wana eza olie ya kokendaka bokoma ba conseiller spirituel. Bosali mwa likita moko boye. Non, mais makambo yango monitoring. Ozomona yango oyo parce que violence basakana mutu moko na France na kotanga ete auti ko benga na ba grande organisation a posé quelques questions mais c'est grave alors dit comment bokoko tika makambo ya boye to lobi te que to condamner vieux non azalina non na présomption d'innocence jusqu'à présent mais bokenda kapiamba na katende même na ndenge ya motriba nanga biso toyebi na kisasa mais yepe aza tibola te aza mami tibola bo confondre na mimite mama mimite il est fausse mami tibola aza lésé aza victime il y a viol et puis éventuellement azali victime il y a rétention il y a ba document menace de mort il y a kokamata arme de guerre. C'est-à-dire que notre vie a dit que non, bon, au moins nous avons utilisé au début contrainte morale. Bon, il y a qu'à tout dans le bureau. Parce que notre vie a sali, avec trois biloko, donc 3 coups, 3 infractions. Dès dans le bureau, et moi qu'on a. Donc, a sali 3 infractions. À cause de la condamnée par ce qui a solo. C'est-à-dire que non, 3 infractions, moi, nous allons dans le bureau. Moko na météo, na météo. C'est-à-dire, le problème, c'est à ce niveau-là. Boya kosali sabiso. Moi, si on a andimi makamunyo sur kosala buzoba wana, likolo ya contrainte morale, contrainte physique, hein? Et puis ruse. Il y a quand on a document na yo, vous comprenez? Mais merci. C'est la partie politique. Vous avez comme un peu perdu. Les problèmes, il y a. Non, Barakine. Il y a problème, il y a IDPST. Il y a PPRDPT. INCT, PPRDT,
na ba parti mususu te. Et un problème etali makambo ya violence faite à la femme. Merci. Il faut totelemela. Pourquoi? Parce que pourquoi dans le bailo quoi? Tozali lelo capitale de viol au monde. On ne peut pas blaguer avec violence faite à la femme. Merci. Tozo ternir image en boka. Ce qui y a solo. Vioana. A salaki makamboana. Il faut justice à punir sévèrement. Pour la qualité, to kita, to longwana, et là, on va capital parce que ils ont noirci l'image. Même l'image, elle va continuer. Merci. Koyamba India, Omar India Force. Ils allaient toujours passer, quitter Zalaka. Merci. India Force, India Omar, communicateur. Il y a PPRD, FCC, India Force, Yowana Nabatandoike, Nenge, l'équipe émission Nabiso Bande Batali, vraiment, Tokomina Souka. Merci, Tokomina Souka, émission. Merci, Nabino, Botala Gibiso, Ebele, Nde, Nganabino, Tokutani, Nabalasima, Boutika la Malamu, Kime Akolo, Bipai, Biso Boswani. Ma mission TV, le miroir du monde.